chéri, nzela mino mama, nzela mino nanga, nzela mino na, nzela mino nzela mino mama, nzela mino nana, nzela mino chéri, lokola porte ya lola teya maneke petite kota nanga alesema yonde motema nanga ye ni saleli yonde mabazo manga ye ya mobimba bolingwa shide koti mai bolingwa shide koti makila nalali na zolota yo bolingwa nazo sala ngai santima ya bolingo yango ye bukimbet santima ya bolingo le padre de la rumba ay ay onelema ay 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 yan mobimba mama nabuto. Merci Nabandeko Nyon Sondé na bisarabino que matika songaza mingi na actualité. Lelo lisusu toza mardi na awa na siège ya répétition ya frigo la Jésus des Nions chetani. Toi kokota bandeko bazo répéter normalement bien parce que leader na bango za até azan la poto azan un peu déplacement. Mais les autres, na bande konde ni bazo évoluer sans leader. Merci na Vasco Mabiala oazan si ma caméra et à mon ami directeur. Il y a bien Vasco Mabiala na lokito pe na peso mbote Noël okito na peso mbote et puis sans oublier Merimba TV na Katinde na Solaranaï et puis sans oublier celui qu'on appelle Stella, la merveille, autrement dit Nadine. On va le savoir aujourd'hui, Nabandeko. Merci Nadia, la nation Cléboa. Merci l'homme invisible. Je te salue là où tu es. Et puis sans oublier Pichumangaya, Papi Gen, gauche to droite, na kati quoi. Mais Misha Baza tellement belé, Torosolana bango moko, Oyo Vasco Mabel à côté, j'ai bisoba le kabaroleka. Mais comme d'habitude, évangile les alaka évangile. Cela veut dire que Ngaïna bango très dignes à la rate Pichopacha sota les conco baolia. Baomela bao sepela simanango bao remercier nzambe tala ndenge bali mutu ngando babosana mukili bazulu fotika na bongo picho pacha sotali konko na Norvège totali sa mokili vers kasangul tolika. OK donc on est bino que toi na répétition ya Chetani Ferigola to savourer to kuti bango en pleine répétition nabi ke nazana chef Marcaouz et puis na loboro na ngai awa koto nazana Blaise et puis nazana chanteur oyo kozwa nonte zana na chef Yabi manante parce que tu as présenté Balobi Masoleza Robé Mai et Lumbi Solo. Maintenant, Lumbi Solo, tu aurais Babisonio Marc Aboni. Ouais, Pepele Mati, plaisir trop. Nengo Yambabiso na répétition. Boende, elle aura bien posé une preuve tangible. Orchestre opérationnel et toujours travaillé. Fou Mabola Yemo, mon conduit, le président fondateur, le padre de la rumba. Donc, Yazali Banda. Pour le cadre de Yamasolo, vous voyez que non, d'ici peu de temps, toujours Bogue la Bango, c'est 4 minutes kaka kosiki bota barozo pena choka mo rossignol donc seben base la calme biloko bien to sala ki bango yango moni toujours travailler pour toujours bien cheval répétition ba studio pour na album ozo ya o ezale qu'est-ce que j'avais dit mais minutes qu'est-ce que j'avais dit tikali kaka l'une des chansons et aux anakati et album quoi c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'avais dit déjà qu'il y a des rangements. L'équité. Biso to sali plan wa ya fois les gars ya na ya comme ya na ye peso o msoro ya donc eniko lo bageno biso to dans un système auto progressaka. To za batmo to la stationnité to linga pété aux ala régresser donc to ala batmo konto ala la méthode dans le solo il y a des rangements avant tous les canaux en actualité des rangements et bimé mais des rangements dengue batubanda ose la dérangement scotché bongoté mais Marcaouz parle des rangements boye botebi ke bisonyo son antique et ça qui se déranger ba comme na bavard donc on mérite punition yango wana ba pesi bino punition non on peut sa punition biso moto za dans Yesu peut punition banandeni. Oh, non dérangement total récite. Donc dérangement des abos salagi musala nango kitoko. Bomoni ba clip le roi ba vieux jaloux ana au monde entier ba la ki pena talara jour ba tara extrait nango karana l'internet au monde ba nombre de vieux salagi. Donc c'est le moko boyer et puis mingi pe salagi pour mona ba nouvelle recrue.
Baloteli bayagi fallait ba betabe ba chweke mukilipe et mon bango donc et savourer bango que non artiste ba salut au Jésus de Nian 5 minutes on a benga ipak usine de fabrication du pain ado sala ba musicien le roi mapa ya moto ya ipak donc eza usine ya sala mapa ya moto ya ipak ça veut dire que ba client na ba maman ba somba ya so somba na epe ne ba sala commande so mi commande ke na bango yango na ba musicien bazo kende yango non nazo pesa bongo na exemple ya ko créativité eza trop pour moni lelo tokende pas et donc orchestre sur les zangi élément ya el padre donc orchestre on est en vité donc mutu fa lugaza na imagine moko wana pour ça là bien à bénéficier par rapport à voix à faire et tout par rapport à lipa mort bazoki na boulangerie ipak par rapport à voix pour ba ko mangote et par rapport à yeba no monena nani buzz na bango ba mona ba sala ngo mais yo zo za peut-être bateti baba yo pozo kende mais yo kende la teti lo margaose Pablo Rani okete non ba kenda place oyebi que non mutasa na leki ozo lugo koma lugo mais bango ba sambela ngai na lo nzambe na bango ya bata sima nga funa za lo roi ye nga funa lo roi ye siko ngana okekuna siko sa orchestre donc ezo sila omoni mutu mususu alinga sila olinga donc balobandeni soki mutu obende na libulu mutu obende na libulu fa leko na poa akasi sinon te akozingo beaucoup ya na kati ya libulu donc biso ne toza boye toza na idéologie mususu o le padre azokumbela biso derrière ba question ya boye tolinga yango lisu te pona ba distraction et comme iko pesa batu ba buzz ezanga tina eluka ta ba loba bobenga ebo tsesu micro et sali batu ba hotel quand même biso tolobi na biso na mutu te tolobi ka to seulement ba dérangement na nga timba liziba ve na nga azawa na zotala to seulement ba dérangement timba liziba je te sali na ba Blaise Fashion na Lyon Blaise Fashion na Zolanda omoni ndenge toza boye toza na timing ya concentration pour tolingi to sala eloko moko mokili kamolo to sala car ne nazo beta moyi donc na biso météo mona nango moyi et mona ngembule ko beta maintenant ne mona tremblement de terre o to sala cette fois-ci donc au mona banda ko koya marka uzelo boloba likolo c'est bien bon simba to bon likolo to kenda mais makambo yo comment oloba mikolo yo ko simba bon na longo ka poso na lobby oyo loba suso na zoloba pona côté mon ba pegisaki déjà na tiki ka rapport na pesi Jésus de Nian mbote place azai na pesi na mettre na fisa mbote mettre Chiba aibi mettre Chibo tozaki na palais na Jésus na mettre na résidence mais sikoyo toke nano eloro moko bona moni Blaise Mpandi na ngai na moni balo pe azamo pandi na Dakar nazo beta ba style moko ya ba malien ozolo belango te bolinga mona lobale comme ya lobaka trop or que bino bo la pona biso il faut expliquer bateau moment où je vous parle Marcus vient de créer rythme moko non jamais vu yango wanande siko ngamona nyata loro lobeli yango pe to rango ponga na yo na nte mais loro lobeli yango tozonga na Dakar Tracy tozonga Dakar OK tozonga ça la moi bien sikoyo ba simplifier en technologie il y a Pentac des évoluer ta ba pesi ya moké mais orange au couleur à carotte donc ma solo ya liawa ba lapin au lia yo c'est ben ya liawa kasi ya bona ben na la pete tant au lia les poissons kufi OK c'est ben total na non to yo ka le temps que azo s'est préparé à ça la plan to kanon bisonio so et c'est pel sabat tout ballon d'abis Merci Madjara Maleya. Yangona. Wana folo ka dictionnaire ba malien. Boyera ozongo te ngana toza ba congolais. Eza ba biloko moko boye senga fo muda somba dictionnaire ba malien azotala makamuni ba lobi ba sa traduction na français. Donc eza biloko moko ya ba haute pentacle ya likolo makasi. O batu ba ozwa 4 minutes. Mamutu na minute ne nazolo ba seben et si là mamutu donc c'est si là. Bana poto
Il y 4 minutes en OP. Bon, si on a le BP, on a le BP. Na tika pour bloquer 4 minutes, le roi Tolandi peut. 4 minutes en haut, on a habité Tracy Pagat, on a habité son encosi. 4 minutes en haut, le roi Fabregas a bêté déjà réduire. Tolandaka. Mais non. Et ça coûte pour na. Mbali bosso de bêta 4 minutes. Checker les pétés. Ou yoka catch. Ou to bêta na dérangement. Au prix de ça qui bat. Au moins à minute. Minutage, il y a un pour au moins à vieux jaloux. Il y a 4 minutes. Donc il y a bilo au mot donc c'est ça là. Ils ont pour na bon outil donc ça n'a rien à voir. Ba mission ba MB to legi déjà ba 15 minutes. Kasi yango wana te, eza ba style obiso ozang sarati. Ba style onetsa ba leke. To sala bongo soko yoki tanto plutôt au monde na to ala na style moto betara. To classe yango ndengo wana. Nyoso bena style na biso. Si le pesa ba to vie, to sala ba star kara na classement ne kindaka. Po ba to baganga gitro na minutes boy. Kuna wapia raba vocal ba pesi ba to banzembo boyoki ba sora banzembo boso lobela te. Boso lobela mango te songa na omo se bana bansala. Ba to ba déclarer git. Yango na oyebisa monde entier ko fula musicien za opesa nzembo te. Ko fula musicien na état d'esprit, eza charismatique, eza sur le plan art. Ya fula musicien. Et puis voilà, faire fula. Olobi, quand on lo ba leader na biso. Zaki pas ready ba fula rote, yemo lobango. Vous avez pas ready, vous avez place aux anobi, vous avez qu'à monter à 0, 0 mais l'élo est pas fait comment 0 0 33, 0 0 242. Il y a vérité pour un coup, on a bien 0 89, 0 90. Naïe, ah on a 0 0 33 et côté 31, 49 et so bêta mana 31. Ce que vérité pour so. Il y aura la problème. Oh manki, nazo lo ba code ba mboko ba no benga ngai. Code mboka kosa couleur ba no benga ngara na 0 89, vous comprenez? Et on a ça la poité. Le lot na 0033 zalara, 0031 zalara, 049. C'est ça ma technologie. Nous évolué. Merci ma technologie nous évolué. Merci na Bandeko Botala, merci na Picho Pacha Sotali Konko, merci na Misa na Aristote Molenda. Mais côté na ozonga epa ya Blaise, tout ça côté kuna na Balo. C'est ça, non? Balotelli. Balotelli. Correcteur. Corriger nini. Au moins, musique, ça te cagoye mbaka. Musique. Corriger nini. Azo corriger ba erreur. Tant que nous corriger ça, qu'il y avait des erreurs. Quelle erreur? Parce que ceux qui y a corriger erreur, c'est que erreur on a bino bondi. Ma kiango ezala parce que bateau yazo corriger erreur na bambaza bateau bazala ki liboso na yo bazala zala yekuta yara nan te de ce que erreur on a bo accepter kiango. Non. Tout n'anga no erreur nini. Yom to le bien erreur, yanga pena suka erreur wana. Erreur yozolo ba sur le plan artistique ou bien sur le il faut expliquer ngala zuka. C'est les riz ou bien misato suba da ba erreur de belé, ça la musique te. Yo ke mamon erreur mususu. Erreur ni. Et ça ba erreur artiste mususu romona. Asombi mutuka, asombi monter zo bula, a on négliger musala. Ça ba erreur vie. Nani de gold nani golden. Yango na Gordon. Yango na babi mission na bino mo la kia azuka mbongo des concerts soki deni des motos car boba négliger boulot banini ya comme no bula. Non. Eza ba esprit musuba la renvoûter na famille. Prévenez na lo ba mutu nyonso oya longwa na orchestre. D'ailleurs biso na orchestre na mutu longwa te. Ba tout au monde na libanda to bengana bango ya ko bengana. Mutu na longwa te, toza le seul orchestre mutu na longwa te. Oui. Donc non moi faut battre biso na disque. Tupac, n'habite si je me trompe, Tupac a auto longwa, t'as bien longwa mon beau foot à rater. Alors bien on va foot à rater. Ba bengani botele miko abina longwe. Non. Faut tout na tchelage miko te ba tchelage pas ba Blaise Polo na geba mafaka na ju parce que mabia là au moni mikando mon na ba révocation. Au monde na ba révocation. Il ça peut fiche de paix pas réclamer que ba foot à rater. Ko révoquer mon tout c'est pas problème. Tout na mutu ba moto o akoma ko bulisa wana na ba mutu ka o tambola nango. Est-ce qu'il y a nango? C'est ça le problème. Bino mo faut mon na preuve et puis voilà. C'est que quelque part boîte noire ne beta qui boîte noire na ezaki a lukaneka ba plan soit kansi mbongo na e asombi moto na e eza boîte noire petite. Mais il faut tala rasiko. Naza ndokite pona lagela ba mabe. Ba tutu ba longwa mutu moko te o luka azuye lo ga lura libanda zate. Mingi ya ko lela.
Nicodème Azun Nzembo déjà abanda luka Nzembo azwa ite nazwa yondo zaka ba problème pas Nzembo il faut ba beta ngona bar oleka na benzo koti matunge yolo soka Nzembo do beta o Nzembo so komi o tindaka biro na boîte yibisa DJ tsina Nzembo et puis vous mo ndé bat ba kauka na ba piste bato kauka na ba piste donc Nzembo eza Nzembo il faut ça Nzembo ekanga Nzembo so salika Nzembo pona Nzembo yebanite mambo simbite ale yo solo ba wana Nzembo fait betaka. Merci à toi notre chef naozongelo marka aussi ça non mais tous en a Balotelli boni ouais kimia vraiment ce qui m'a pour bandeko bazate bandeko ba pumboe espace ezaki te babi okuta na boye ozaki na espace kutu te biso nso yebi eza mamba ko sate waki na espace te kuna shikito azo kanga yo kuna na ke anda kanga yo koto susu to pa ke anda ozwa yo ti omonika ke bandeko ba chepo bon lelo babito merano ye totala so sanini te yanga ezala ko mekate yanga ezala ko mekate mutu wana oyo tanga kombo wana ayebi Balotelli ayebi capacité nanga preza chabiso afara nga na ye na démontrer ba image ezali na démontrer que Balotelli a un niveau mususu yali kamba pentacle ndeka mokonzi nanga zoloba yali kamba pentacle wana bana mikie donc na niveau champ ba repoussa na koduti na niveau champ yo déjà sozo azo papola déjà yo sozo ba bona niveau champ baza bana mikie oyemba nini to sali nini po benga bandeko no bana mikie po shikito ana ba vocal ebele ko leka chef wa nini lobi pa ko zape pentacle na talisipe yetu wa so manipusu au place au combat tira na sala musala zo sala. Merci bon ça va Balotelli avant de répondre à la question tout ça non musala ngana loba troti nga musala ngeza kulubati za koyemba nde ça va bon deya toke tenga ce qu'on a lingi lokola babi yo okimisaki bandeko tozwa no to banana na Tupac après to ya na ke toke na shikito poto kamwa Yann Mobimba Jonathan Mukimi Boyoka Noel Okito awapenzali nange tangi bwebaka pia kezali bandite Noel Okito nanga awapenzali nange tangi bwebaka pia kezali bandite epoke bonne continuité d'amour Matema Diane edima kutima auberge nalelaka yo motindo nini ngayo ngawa souffrance comme kolekelanga natongela yo chateau na motema ya bolingo olinga no ngate Mathiasi Gola ozawa pie Jamasunda Cecilia Bilanda Gela VIP Yann Mobimba Jonathan Mukimu Si Noel Okito les padres de la rumba Edite nanga bolingo nene kolinga mutima nazonio kwa mama Matema Diane papa nazonio kwa ma charalinga kana yembelo na soft pardon s'il te plaît zonga parce que ma bien là les impolo maître solo maître Chibolela oko baba nzela na ogena ngo ebita obeta su ya o bonzela non ngala oyoka zo benata ya oyoka nzela minwa chérie nzela minwa ya nzela minwa mama nzela minwa mama chef pardon faisant micro pardon omoni parti na banda zélande ya vocalo pour vocalo basala ngo bien makasi vocalo et puis ayembaka yemoko na nzembo wana sala vocalo bien makasi
pesa yango bien makasi. Na pesa. Eza ko pesa ti. Balotelli mta pesa. A pesa gai. Oui chef. Nazolo yoka ngai so nazolo be ba mo ba ngai. Makamu nini oko msanga oyo. Bino timaka moyo ko malowa kacha faso. Merci toi Rafoka Loala. Toi là Rafoka Loala. La invité. Toi là Rafoka Loala. Lora yoda kolo voka to stala on change to kanan. Yinda kama be ebeba kama be botika idaye bokumbanga. Accélération chérie nanga Isaya silase malembe betu kwendana. Mabuma basse acoustique. Nzela minwa chérie, nzela minwa mama, nzela minwa nanga, nzela minwa na, nzela minwa nzela minwa mama. Nzela mino nana Nzela mino chérie Lokola porte ya lola Teya maneke Petite kota nanga alezema Yonde motema nanga ye ni ya saleli Yonde mabato manga ye ya mobimba Bolingwa shide koti mai Bolingwa shide koti makila Nalalina zolote yo Bolingwa nazo salangai Santima ya bolingo Yango ye bukimbet Santima ya bolingo Le padre de la rumba Ay ay onelema Ay 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 Yan mobimba Mama Nabutolelo na komiko wanya na malile Nabutolelo na komiko yenga pona yo mama Soko ye na yote nza Ngana ko bule savo mase Maya clean Klina maye na sokole lamba oyo elambe tela makasi Jonathan Mukimi nanga no Monika nengo beti maboko toge si dudu lukau dudu lukawe Lukau bolingo nange komi cybercafé motonyo so kota na meki yang no de masam ibebeta bolingo nanga boy poanini ibisanga balov nanga boy poani bolingo na beta mela mama bolingo na sopela maître solo lelo komi chitunge wo chitunge wo chitunge Siko place na mema bango dea na mema bango siko likolo. Ça c'est Balotelli le roi des Zibunda Mala Rajabu Nazi yekateli Yako sepelisa motema no matemi de soare Pona ya bolinga kabanga Pona ya bolinga kabo Yako sepelisa motema no matemi di soare Pona ye bolinga kabanga Bebe yaka yo mata lokola wewe Soki poko zinda lokola chobaba Bebe yako dembela nete pa munanga ye Je t'en prie qu'il savait na koko kati Kweza bengle de ya love E mama de London Oui, nani Misiamo porte-parole le bara mon colo monta longara ba s'en charger na ekaka ata pentacle les autres zone de ma pentacle comme na sac Dimitri mais lobi pentacle ko bima pe obeta balo to zalaka na parce que ma bien na sima caméra ndinga zalaka voilà c'est ça mutu malheur te na vie na souhaiter malheur taillé il faut à l'aise ne batu mususu pe bayaka omoni nde tozala boye toyaka nde to bikaye boyemba bato ebele basana azwaki mangwele tonga azwaki sans blague vraiment félicitations mon frère merci félicitations na ye moko le padre oyo abatisaki na Golgotha ye
monte nga na so ko muna eka po ba bilo mo mike elongwa po makambo to loba yeke musika. Merci beaucoup le padre nenga sana ye eloba na ngota grand frère na nga Godé le Fumbo alobi awa so mutaye il faut yemba bien pour donc bozana leader mo yebi ko yemba donc blague te bazo so pena formation au vrai sens du mot pour ba formation monsieur ça ba F minuscule formation mukie formation F majuscule alors awa formation le roi peut pesa non bat ba vocal ba pesa ba nzembo te on bat bazo préférer ba place ba formation ba pesa nzembo ba nzembo ba uti ko pesa bato liga ngana loba boliote bolekia wat omoni ba nzembo lekia ba nzembo su balamba na mafuta mbila ba tuta na libokele mbate ozomona ba olia ba munga mobimba na kata. Merci à Marcaouz. Naïvi battu déjà sur le monument Marcaouz moment banga. Yango na robeta baye bage ba leader musuba stérile. Ba leader musuba bota ba misente. Stérile ngana na bisa yo. Leader belé ba bota ba misie belé ba obima ba bimi ba frego ba otana ba wenge ba Lacoste ba fande ba nanu tout ba bota. Ba leader musuba za stérile. Jou musu na otanga suko ba kombo. Oui. Po batu ba kondanaki awa kaka ba vocal et sala batu omoni batu ba sala ba ampleur to genda ba mikili ba vocal et fula batu ba koma batu lelo batu ba koma ko envier ko welela ka ba leader ko landa ba misina msima mu kongolo wali kamulikolo ba vocal siko bo moni siko ba réalité to lobaki to ofana nie muta longwa ki likola nzembo tsana ba moko to alena na boîte dernièrement atindi bureau ayebisa DJ ba nzembo na yebiso bazo beta ba jise zinda ba beki ba kitsa libaya o 50 mone mama papa nenge piste kauka ki onde ba bengani batu. Merci Nabi Rebo comprendre là je salue Adji Solo et puis Apesi Mbotepa et Hardy Kalonji de la part de Adji Solo. Ouais chef na zongelo na zonal blaze mais you know zongelo na lo mombo mutu même singa linga ngomingi même abi mutu beta on te ba betela en studio mais yo comment beta en live papa boni ouais pepele les grands journalistes mais bon blaze moi to zonga sous moi c'est mes até to ke na pso liboso ba question c'est la réponse c'est ça nga j'aime quoi l'émission na ko bengo pe leader mouvement tikali wapi na zu mouvement pour prendre damena auto Aristote mo be mtatika na mouvement zone singa ba na ba famille na ngai wana ba masala na kola na bango weza ki vrai blaze askalo sala orchestre blaze a salande moi morceau moko boye morceau ezaki pour la coste pe ko zali ezalaki pour na la présent na bon ka mettre fait pas na yo na Kisasa na Congo ba bossa na ba artiste avant nazalaki na ba ambition pour kutana na Jésus aza mutu moko munene trop kokutana na yo kokutana na facilité te alors ezalaki na étape oyo nga na trasaki mpo na vie na nga ezalaki moment moko natikala nga moko nalingaki te nazala na elongi ya motu nazala na décor moko nsima nango mpe liboso na nga ozomona blaze ozomona elongi moko boye te namai na posa ozomona blaze ozomona atikali ye moko sel wana yo moto olobi po bamona blaze wana po atikala ye moko sel fo bazonga na histoire c'est le passé générique et blaze akomei na moment générique na ye azalaki so dépendre na moto te nakomei koluka moment nini otikala ngai moko mpona koluka mosala place mosusu et puis mosala yango na Congo baorchestre eza ebele mais ndeti nga nakomaki na moment ya difficulté ya kosala choix natalaki choix ya baorchestre nyonso ebetaka na Congo orchestre nini oyo ngai nakoki kobeta mpona apprendre mpona azala na assurance ya carrière musique bakisa ko apprendre po apprendre déjà te nazwa lisusu moto akoma te po bakisa te na apprendre lisusu plus oyo nazalaki nango nako juger il faut nazala pembeni ya Jésus de Nias fait rigola nazalaki pena gens ndio zaona ko apprendre no ali bosso eza déjà oyo yo zala na Marcaouz oyo redi a misibison stoibi mutuna ye natikalaki nga moko wana ngape na zozong selo kaka oui eza mabe et puis deuxième fois et pas Didier Lacoste Mokentonga au po cartonnant mais en bon terme les passé normal na ndenga bon terme mais nga na za problème to comment pardon avoya awa au kende so bondela Lacoste deux fois babengana kio na restaurant Mombo ozaina na miyake ouais babengana kio bote maki alingo so na yote abina loro longwe voilà deuxième fois que bonde atango longwe ya liboso ozongi olongo lito ozonga baboy vous allez sous informé na compare vous allez poser na loba oh mais oh Blaise you know mutu nanga na ya pa ba micro
babale babala nyonso mais siko makamna yo na yebi yango bien soki osalaki mission na bango babetelo masolo oyo eza déjà masolo lokuta naza pe prêté ya obeta masolo c'est les cas pour makambo na osala eza makambo o Blaise akananga na vie na ye azala pembe na feri wana to eza ba basse lobi okana chose a pembe na nani na biso na komena nazaki na temps libre belé osala choix vana se retrouver donc so inga na monaki orchestre ezalaki bien que le orchestre longa na nyata te monaki orchestre oyo eza na vide Kunzardo azate yango profiter oya obeta loba vérité soki na monaki orchestre oyo eza plus que orchestre longa na nyata te so monga na nyata ki awa pona monaki orchestre eza parmi bon orchestre de ça la fierté Kunzardo azate Blaise Petit aya wa osala intérim te mon roya répétition na biso monanga na boka blo nanga na sala intérim amutu te na ya te pona remplacer mutu nga na ya kolakisa moke o nga na yebi babakisela nga pe nde bato to bazwaka donc ya pona truté po Blaise kuta bangaka adversaire te mais ce qui est vrai yebango de aki avant o yebanga na ba kombo nyonso tangi wana apa vena biso baelo nga na pe pas kofi non nazala dans orchestre oyo na la poso lo ba komba bato te de Blaise azala dans orchestre oyo do eza rêve na ngeza makambo nga na kana za la pembe na faire rigola do ozo tangela nga wana na lingite na tanga ba kombo ya batu mususu po osala ba campagne non ngai naza na minute ozo mona nga omoni nga famille mobimba to zawa donc initi na tanga ba kombo batu mususu po oya fula batu mususu basa sila kala potana ka kolongo ya Blaise omoni kolongo ya Blaise ah tala ozo mona donc kolongo ya Blaise lelo yo donc la ndenge mabete Blaise les gars sont là ici dans ce seul mot patron na biso le bagio mo 2015 milokela succès na ndenge na yo misalela succès na ndenge na yo koloka to finga nga fere pona yo zo succès kolenga to lega na tevo finga kila ba champion pozo succès et pas benda ki biso ba misene matoyi so bolegi na tv boye badake bozaka na orchestre succès bo kanzate so bo fingi l'autre bo fingi x bo fingi l que bino bozo succès donc succès yango te ko sala nga faire rigola pona za la faire et puis biso polémique yango te mto sala biso pona to zala na succès donc abaki 2015 misalela succès na ndenge na yo milukela ba beta banzembo na yo na bar na ndenge na yo omota ke batebele ba lukaki biso na ba problème lelo Jésus ataki bango kate tala lelo to ko comprendre ke batebele ba sala succès na se ya matumboli Jésus bia chai bango kama fleur bango ma cha bango sukate mona ke album na bango ba album e bimagit obiki ava bon limbisanga pardon mona ma bezate donc merci beaucoup mais toyo kasiko yope aux ambalinier Marc House au popolo pe koto pentacle toujours mais popolo nga pe bonga aux popolo sona popolo ko yo tigali ya voilà toyo kanano et lo mo boé tozo beta au moins to leki dans ba différentes chaînes de télévision to lobaki ba o ba yo kakite mitali bango tozo bimisela bino générique to bengi seben 4 minutes ndenge mokonzi na nga Marc House alobi kosi boaki Blaise mtabwaki yango na ba confrère na nga msuna kotaki Golbert Mikolo comment on a ce mouvement et placement boy a outé à moi succès mon boy a Gina été so contredinga a placement boy faut pas PCP moi le mo abeta pour batu abunga souté deux ans netonga bunga na ba récupérer pour bunga souté ba côté na marché na sepene lo lobi wana en tout cas na za fier so ile le patron nga faire rigole en dimi ko bimisanga sona miso batu na pese suma tondi mingi pa na yi OK toyoka weze logo zo kanga mboka mikolo yo Jésus de Saloba batika bila balaba mboko Yesaya yo te ozo gende nango ozo sala nango yo iyaka na kochomo sapi na lesu keba kintsasa mboka kotika mwasi te pensa pose la gayo sinon ba ko paso la bord kuna babambi bord mona batu to batela bord banda la kinga na nyoso Baska mabiala sala balanda banzato na yete abelaga asana maladi ya kindoki ardika lonji ayebi Blaise Mpolo ayebi Baska mabiala ayebi nasobwaka na facilité nasobinesa na facilité tozo yemba na facilité Jésus azokaba na facilité makambo nyonso na facilité Blaise alobi que
na kochuba bango bindi ba mama bindi nasobinisa bango bindi ba mama bindi toke basi nyonso na kini na Kongo balingi kaka lokolo asalaki muke ameli bakisi pavimbisa kaka lokolo muke ekomi demode osangi lokolo baloka soko chete mbeyaka kota simba nogende kaka ya metre chibona balakala mama koma chele wi mwasina linga kansoka kala pasko mabiala chele na quartier komone le fundu ya pamba kodendela mibalio keba tala takishipa mikuse mipende libanda dimasho komone alati mapurta bible na maboko kende kuna na village petabo mimboka eno okito créateur aboka et mama okati sus na quoi tu n'as boire Noël okito na boire qui déjà mon babiloko yo mais si babiloko boire qui on a décence il y a un sensement déjà censure ni on se boit qui on a ni on se bakri ni on se boit qui na si ça bakri ni on se boit qui on a au chamu sapio boy bon eza sensi ou ni on se tigali mabe et puis le mot boit qui on a be la réserve à brigade obike dossier oyo nangena lobango te metika na lobango aso boit